Mais yebisa biso nanu peine de mort na kati ya Congo contre bakuluna banditisme pona yo oza pour yango bi oza contre exact dans un pétard pour yango makasi parce que j'étais simplement là qui maladie alors papa mutamba ndenga yebre et puis était dans des gens parce peine de mort ezalaki nango déjà parce que moratoire nango na nini ezalaki nango déjà na constitution na biso alors quoi sali mabe azo mérité azwa pe mbano na ye donc peine de mort eza mabete ezali bien pona nini au monde mais tout ça boye la loi est dure mais c'est la loi. Alors ce qui légèreté ezali mutaromona ke na goyiba eloko mutu na okende na ravager ndako batu na yiba biloko na traumatiser bango alors ba okanganga lo babimisinga lisusu et puis akoya akosala ngo lisusu alors ce qui batu babandi ko mona penda ke ba bomi mutu mutafuti mbano na ke peine de mort mwana na yo abimaki ayiba ka biloko batu yo mama encourage akaye OK lera okende ba bomi penza yo mama moni ata voisin akolinga suko sala ndenge wana teza exemple po makambo ya kuluna esila po batebele bazui ba pasi pona makambo ya kuluna wana donc peine de mort ezama kitoko makasi kuluna ezali nini ezali banditisme mais mwana mboka est-ce que Congo ezali pays liboso ya kozala na banditisme na kuluna omoni biso na Congo tozomona toyebite bato de l'homme lokwa bakomi kosakana na biso bamboka to bato ba États-Unis na ba état mususu peine de mort ezali droit de l'homme ezalaka wa po ke loba na bango et poni biso bamone la biso est-ce que tokosala balwa na biso te mboka na biso o tokomona keza malamu fu baloba na biso ka peine de mort ezali bien droit de l'homme babanda biso na pays bandaka ba États-Unis na ba state mususu balobela bango bomba koloba na Congo tokotika peine de mort ezali bien puis mboka na biso yali état souverain to na droit to ba décision na biso mutamba kondima boma ba collègue na ye po ba eba koyiba baza ba ministre ba PDG ba nani bango pe bakuluna ti. En tout cas, Païwana Mopantisango, vous en avez raison. L'exemple vient d'en haut. Ce qui a bandé, tout se peut la paix, ma casse à bandapé na Batouana. Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu lisusu na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga tozali toujours na spécial diaspora congolaise ya Afrique du Sud South Africa peine de mort contre bakuluna na République démocratique du Congo ba congolais bazali akokabwana misusu bazali d'accord misusu baza d'accord te biso lokola bapanzi sango musala na biso eza kopusa na pembeni ya bakongolais kotuna bango mituna biyano ezali ya bango na yango na oke na lombango na kobenga moko abana mboka na kati ya Afrique du Sud to o bino boko benga diaspora congolaise ya Afrique du Sud aya pe akabola ye mayele na bwanya sir likambo ya peine de mort. Bonjour mwana mboka. Bonjour mwana mboka. Bonne année 2025. Bonne année yope ndenge nini malamu naza bien pesa pe bazotala yo monde mobimba bonne année 2025 avant tout na yo kombo bonne année 2025 na bana nyonso Congo partout bazwami ya diaspora et puis bana Congo bonne année pour na binonso makamba kitoko eleka na Congo na biso et puis c'est ça mwana mboka awa toza na mboka nini toza na Afrique du Sud précisément na ville ya Cape Town. Tozali na Afrique du Sud précisément na ville à Cape Town mais yebisa bisonga na bazolando mokili mobimba kombo na yo nani avant tout no mituna kombo na ngai Isa Kadjo nazali na vandi na awa na vanda na Cape Town na Sud Afrique mais na Congo na vandi na Changu c'est ça quoi. Tozali na mwana Changu oyo aza résident na Afrique du Sud mais abosani sur state Changu na kati ya Kinshasa na pesi mbote na bino nyonso tuba na Changu mbote na bino masina Kingasani mapela partout njili mbote na bino mwana mboka 2025 ezana ibandeli boni 2024 zalaki ndeni ni malamu to mabe pona 2024 ezalaki malamu pona biso nyonso mais pas ezalaki kaka ndengi to bandaki pona makamba est à Congo na biso mais siko to banomona ba frappe wana ezosala biso kitoko donc
bandi malambu siko pona 2025 bandi bien 2025 bana ko sala biso mawa nengi ba nyangala kata bana ko déranger biso na est mais siko lo toujours frapper bango boye tu as très content 2025 kitoko 2025 kitoko mbote na FRDC mampinga ya ekolo na bawazalendo oyo bazali kosala musala malamu pamba te mwana mboka devansenga apesinga na esengo pamba te tozali sima na bino biso banso bakongole bokende bosilisa agression oyo na part ya Rwanda na baterroriste ya M23 mais mwana mboka toujours le bela makambo peine de mort toko toucher côté est c'est très important toko iko ça l'émission te sans que to sur la makambo est bandu kongo est tutaongea njoo mweye jambo yenu tuko na mweye tunanupenda sana mais yebisa biso nanu peine de mort na kati ya Congo contre bakuluna banditisme pona yo za pour yango bio za contre yango dans un pédant pour yango makasi parce que justice c'est qui maladie alors papa mutamba lenga yebwe et puis yetem da des gens parce peine de mort ezalaki nango déjà basaika moratoire nango na nini ezalaki nango déjà na constitution na biso alors o asali mabe azo mérité azwa pe mbano na ye donc peine de mort eza mabe te peine de mort ezala mabe na mutu azo sala mabe mais o bakati liboko be bayibi mo ayibi bayibi téléphone so bakangi mo yibi na babomi ye bonta ko sepela alors peine de mort ezali bien biso no soza content nango selon mwana mboka peine de mort ezali bien alobi aza content nango mais ezali bien pona nini omone Nento Saboye, la loi est dure, mais c'est la loi. Alors, ce qui légèreté ezali, mutaromona ke na goyiba eloko mutu, na okende na ravagenda kwa batu na ibi biloko na traumatisé bango. Alors, bakokanga lobi babimisinga lisusu et puis akoya akosala ngo lisusu. Alors, ce qui batu babandi ko mona penda ke babomi mutu mutafuti mbano na ke peine de mort. Mwana na yo abimaki ayiba biloko batu yo maman encourage akaye OK. Lera okende babomi penza yo maman moni ata voisin akolinga suko sala ndenge wana teza exemple po makambo ya kuluna esila po batebele bazui ba pasi po na makambo ya kuluna wana donc peine de mort ezama kitoko makasi peine de mort eza kitoko makasi po na mwana mboka mais kuluna ezali nini ezali banditisme mais mwana mboka est-ce que Congo ezali peya liboso ya kozala na banditisme na kuluna omoni biso na Congo tozomona toyebite bato de l'homme lokwa bakomi kosakana na biso bamboka to balabelwa ba États-Unis na ba état mususu peine de mort ezali droit de l'homme ezalaka wa po ke loba na bango ba payer belé na monde bokota na internet bo mona payer belé bazape na peine de mort droit de l'homme alobaka te poni biso ba monela biso est-ce que toko sala ba loi na biso te mboka na biso o toko mona keza malamu mfu ba loba na biso kaka peine de mort ezali bien droit de l'homme ba banda biso na ba payer bandaka ba États-Unis na ba state mususu ba lobela bango bomba loba na Congo toko tika peine de mort ezali bien puis mboka na biso eli état souverain tu as droit de la décision na biso batata ba mama bande kwa bolingo mituna ezali ya biso biyano ezali ba invité na biso ba congolais bazali koloba mwana mboka mais jeunesse oyo azo se retrouver na kuluna to boya kotosa ba droit ya baninga pamba te bisika droit na oyo suki eza bisika droit ya moninga ibandi oyo to ko benga banditisme kuluna bazali jeunesse na biso mais est-ce que ba pays mususu net Afrique du Sud baza pe na ba kuluna banditisme ezali est-ce que ba pesa bango peine de mort oui ezali na ba catégorie par catégorie alors oyo ayibi exemple bombo na magasin alors mutandengo na koza na peine de mort bon neti na mikili ya poto bakoyeba pona nini mwana na keyiba bombo après bakopesa ye mwa bakoyebisa yake mbala nsima so tokangi yo lisusu tokosala yo bo biso mpe na Congo tomonaki ministre asalaki yango abimisaki nyonso bayaki na baprison wana epe abisaki bango so bakangi bino lisusu bokomona turo tokopardone bino te tokosekana bino te asali oyo aprometaki bango alors soki awa mpe na Afrique du Sud soko obomi mutu okende peine okende soki bamoni bapreuve ezali ke obomaki mutu ezalaka mpe pasi bato ebele mpe baza bakondane à mort na Afrique du Sud ezalaka bongo eza loi eza mabe te mwana mboka alobi malamu vraiment na bwanye na maele outi ko manyolango bien mais siko problème ya ministre Constant Mutamba tango azosala communication alobi tendengo alobi kaka kuluna nyonso tout peine de mort donc na compréhension ba congolais musu comme même soki mona ibi bonbon aibi téléphone aibi sac peine de mort conseil no kopesa na ministre Constant Mutamba pour arranger communication na ye pour batu bayo kango bien ndenge yo outi ko expliquer
Non, 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 naza contre ministre T. Ministre Azali président clair. Au moment où ceux qui vont venir au la part des choses, alors comme est-ce que nous avons dit que la bombe, ministre Azali clair. Au moment où bateau belé ba traumatisé, ba quartier mususu balo na kisasa kuna tomoni ke bateau nyonso balongwe poni bazali baza dérangé par bakuluna. Alors à cause ça non distinction te et bandi na chiko pour toza kimiate. Donc on a ça kuluna, il faut à passer dans mbano ya peine de mort. Après tokotala ce qui m'a changé. Mais et puis kuluna on n'importe qui te kuluna to parler bateau bazo simba machette pour ba terroriser bateau. Koyiba okena magasin oyibi bombo wana kuluna te wana ezali kamususu to parler bateau bazo ya na machette ko kata biso maboko ko boto la biso ba sac wana ndesiko wana to bengi kuluna mais o ayibi bombo obi ayibi sapato mama na yake ko teka obi asali bo wana ezali kuluna te to ba ko distinguer ba kuluna tozo bana baza batu mabe ba criminel o bazo kota banda ko kata biso maboko ko yiba biso ba téléphone bango na tozo en tout cas merci ezate il faut bala moko na nini na peine de mort ministre Azana a raison mais si quoi koloba nini na ba kuluna en cravate oyo bazoyiba ba millions ya ba congolais oyo bazoyiba libenga ya l'état bambongo ba lampadaire bazoyiba kaka ba millions. Est-ce que bango pe il faut baboma bango? Est-ce que mutamba kondima boma ba collègue na ye po ba eba koyiba baza ba ministre ba PDG ba nani bango pe ba kulunati? En tout cas Paiwana Mopandisango vous en a raison. Et moni l'exemple vient d'en haut. Ce qui a bandi, tu se pela pe makasa banda pe na batuana. Parce que oyibi 1 million, ou bien oyibi $100,000. $100,000 et que ça sa batu combien et que ça la misala combien peut sungamboka après mutandengwana et puis bazo benga ngo moyibi te. Bakomi ko benga voilà so ba benga détournement. Eza moyibi. Donc mutuana pas za kuluna. Alors surtout wana kutu ça plus grave. Pour kuluna o ayibi mutu téléphone ayibi mutu moko mais yo ayibi nation mobimba alors wana fois la plus grave wana fois ba mériter na double peine de mort ba bomina famille na po bazo lia mbongo wana mabe o sala donc ce qui ministre a sali so plaisir et bonya banda pe na bato wana po ba kaize belé wana to mone telemi et puis bazo koneka ko yiba ministre azo sala le côté asa la pe loko pona bana mboka to betele maboko to sepela en tout cas tala kawara. Ministre Constant Mutamba oki ndenge bana mboka bazali koloba tala pe problème ba kuluna en cravate ba politicien o ba koyiba ba millions o eza destiné na ba hôpitaux mais bazoboma milimo ya ba congolais mais mwana mboka tozonga na ba kuluna muke ba jeune oyo baza bana na biso baza bana na biso ce sont baza jeunesse congolaise ceux qui bango nyonso tuté ba oyo ba se retrouver na biloko wana. Eza faute ya bango moko bana, eza faute ya l'état, to eza faute ya ba parents. Bon, et là monsieur tozomona na lingo critiquer gouvernement mais na ona lo bakaka. Bambongo o bazo dépenser na ba mi ba kulu na cravate wana, eza bambongo mo bako créer pe moi ba misala bako créer pe normalement soki elmo boye ba konzina biso ba kendeke pe na ba ke na ba zone na biso na ba bidon ville na biso wana. Ba vanda wana ba se na lo bandeng ba se déguiser en peu batala ningi peuple azo ka souffrance peuple na posa kolia peuple na posa ya moi misala ta mike mais peuple souffrance mda eza makasi alors na tout cas nazo condamner te po bazo phone wana bazo yiba on peka na ba peuple bazo souffrir le rôle bango alors wana nde bazo sala mabe makasi mais le gouvernement pas ta la pe bakaya batu wana atala baka batu wana créer biso misala et puis amekape ko otala likambu ya na panier ya ba mama ya wenze parce que batu bazo souffrir na makasi na Congo wana. Gouvernement, Premier ministre Mama Judith Tumino Tuluka na banzi oyoki mbela ya ba Congolais ya Afrique du Sud to diaspora congolaise sur panier ya ba mama balobi ba mama bazo souffrir panier zali vraiment malamu mais moi na mboka nini ba parents bakoki kosala na nini o condamner kaka l'état ba parents o babotaka bana wana bango baza na responsabilité te ba parents baza na part ya responsabilité ngana yebi ba parents mususu mwana bakangi mwana na ayebi ke mwana za kuluna mazo kende ko déclarer na police azo pesa même mbongo po batika ye ba parents mususu o baza ba conscient ba ke yo
ba téléphone oyo nango wuti nango wapi yo sala raté butu obima okendeke wapi bazo conseiller ba bana na bango et puis avec exemple oyo ya ba peine de mort oyo ba parents ebele ba koyebisa bana bon attention bon moni yo lekaki na TV wana bon ndenge ba bomi bato soko meki ya babiso ke funda yo et puis ezala pe ke soki ba yo kuta yo oza pas associé na ba kuluna wana ba parents mo azo héberger kuluna et puis ba yibi biloko ye ko se retrouver na ndako no bato ambe fo bazala na moi sanction na bango. Toko mela wana mingi te sengali tokota na dossier est pamba te za très important mais nino ko ikoloba na ba victime ya kuluna avant toleka na est nino ko ikoloba na ba victime ya kuluna ya ba jeune phénomène kuluna bato bakati maboko basi o baza violé et pas ba kuluna nino koloba na bango na tango wana parce bato wana o ba victime ya kuluna baza ba innocent alors bakati liboko net o bakati liboko wana ndenge bakati bon akomisiko inapte moi ça le loko ezate l'état ameka ko assister bango ba o pe ba violé wana l'état pa meko pesa bango ata ba soin ya ofele et puis ameka pe ko assister bango tout ça mais avec aliro makambezo kende constant mutamanenga zo sala toza sûr que makambo wana kuluna ezosila d'ici là aliro wana continue kaka ezala sans pitié ezosila nango mais ba o ba victime wana en tout cas l'état ameka ko sunga bango ameka aider bango. Selon moi Namboka ndenge Constant Mutamba zo mema makambo ngo akosilisa kuluna mais bano baza bana na biso na ko beta toujours c'était conseil no ko pesa bango bakoki koyekela yo batika biloko ya kuluna conseil nozo pesa bango bakuluna nyoso tu bakozwa chance ya kolanda yo bakuluna batika eloko wana misala ezali pete tokoloba mais misala pe ezali soki bakye ko s'enrôler na armée président afungolaki maboko alobi ke bato bakende bakokende na armée bakoservir biso pe na armée na bakanda na bango baza nango wana ole bakendeke bayibaka ba innocent tokende attaquer bato bazo agresser biso c'est très bien bakende ko s'enrôler na armée ba défendre mabele na biso ezala malamu mingi ole banda koyiba ba innocent bato ba peuple o ba souffrir lokola bango bakuluna bino nyonso tu bokende ko s'enrôler na kati ya armée na biso FRDC po bo défendre mabele ya bakoko pamba te tozali na ces agression mais mwana mboka toza na ces agression oyo presque 30 ans ngoyo imposé par ya Rwanda na Uganda pona bomengo na biso pona nkita na biso mais ce qui est grave biso ba congolais mingi ya est tozali victime direct ba mama na biso bazali violé bana na biso bazali violé bazobo ma biso mikolo nyonso ndenge nazolo baboye bandeko na biso ya Rubaya bandeko na biso Ambunagana Masisi Lubero bazali kokima bandaku na bango nini tokoki kosala biso lokola pays nini tokoki kosala biso lokola ekolo to mettre fin na agression oyo ya ba Rwandais contre biso. Merci beaucoup mwana mboka na motuna eloko liboso oyo toujours ba peuple pie bato ya diaspora tozomona mabe makasi ezali ke tozoloba oza naibite soki Uganda na Rwanda bazali loko moko mais comment possible tozobenga ubaba Ugandais ba assister biso poto sala ba opération conjointe eza malamu te muno azomona ke même mwana ya Museveni azo attaquer biso même na ba réseaux sociaux et consort est-ce que ezo sala sans atamukete to zenga ba prendre et puis na mincho nento zaboye toza na posa ba instructeur to na posa ba ko aider biso to na posa ba armée musuté ya ko aider biso parce que FRDC na ba wazalendo bazo bunda bango moko alors toza na SADC na to kiteke SADC ba beti masasi ba bomi batumo to éviter pourquoi ba armée anus ba vandele biso mbongo ebongi to pesa na wazalendo baliaka to mo futa ba armée wana o bazo salarien bazo aider biso te to tika ko benga batu wana biso moko to bunde tumba so pi to longa po biso to sentir pasi wana koleka batu nyonso to tika na ba armée wana siko SADC avandi wana ba sala nini MONUSCO bazo sala nini bakende ba longa po bazo lia mbongo na so pa mbongo wana to pesa ba wazalendo na ba FADC ba aider biso que le mbongo kendeke pa pamba dongo to tika bato wana fo bakende na bango bazo sala pe rien et puis ba frontière na biso comment biso ba réception na Rwanda frontière polele ndenge wana to kanga ba frontière to tika bango na kati après to encercler bango et puis to sala bango to sala ezo sala biso pasi wana biso to na armée régulière bango baza ba rebelle baza muke biso to na armée mobimba to na bundeli nyonso comment faut to négocier na batandeng wana ba négocier na mite to kanga ba frontière to attaquer bango to sisa bango une fois pour toutes le roi to zali en position de force
lokola tozali en position de force to encercler bango to beta bango to silisa bango to landa bango tina Kigali mais siko mwana mboka tokolobela mingi te sur masolo est pamba te tokosenga na yo soko kopesa biso chance mokolo ko ya to vendre vraiment na se to lobela vraiment makambo ya est to eba pendeni to ko sala na ba proposition pa ya gouvernement mais courage nini ko kopesa na FARDC na ba wazalendo o bazo monter en puissance ndengo tikoloba ke selon yo gero bato bako silisa ngo ezaka FARDC na ba wazalendo mais liloba nini ko pesa bango pona courage pamba te batiki basi na bana bazana posa soutien na biso population. Bravo RDC, bravo wazalendo. Engamo na solo ba na komi wazalendo, tous les diasporas tout ça ba wazalendo. Donc bravo bravo FADC, bravo wazalendo. Mais wana kokite, il faut to sunga bango. To sala moi ba organisation mo bo to bando cha train fils gain petit rien, ndé to moni ba de konamso ya Ituri, bazo sala initiative en to continuer en et sala malamu. So ba bazo mon encouragement na biso, en to ba beta susu makasi ba frapper plus fort puis to aussi ça les camarades po ba sine ba pesivi na bango pona mboka bongo biso to me ko soutenir bango même na finance même na biloko kolia même tout ça et au sala bango bien makasi to zo abna résultat makasi. Mais lilobani no koloba na ba maman o baza ba victime à viol ba papa o baza ba victime à barbarie moko impossible bandeko na biso misusu bakata mabele bakata maboko nino koloba na bango ba victime et agression ya République démocratique du Congo et outé par Rwanda ba congolais baza ba victime plus de 7 millions déplacés ba réfugiés na kati ya Congo baza pe na posa ya maloba na biso bandeko na bango nino koloba na bango lokola mwana mboka. Toza na esengote tozo partager même malheur wana bango pasi na bango ya pasi na biso po bali bana Congo pasi na bango ya pasi na biso mais kala mingi te makambo ekosila biso diaspora tokoloba tokosala comité moko pona suivi na bango ba meka to meka ko aider bango na bato ba perdre ba biloko na bango na bato ba perdre ba santé na bango na bato ba kufelme ba boto ko yeba ndeni tokosala organisation mo tokosala gouvernement meka ko aider bango no ma ba mériter moi aide moko financière et puis na aide même morale pour baza na état de traumatisme donc faut aider bango vraiment c'est très important. Il faut aider bandeko na biso c'est très important mais ndenge na lobaki na bandeli tokozwa mwana mboka minute ebelete pamba te tozwi à pied levé tolingaki tolobela sir makambo ya kuluna na makambo ya este bobo sanate ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mayangani na Politique TV bo partager et puis bo liker mwana mboka avant na peso maloba suka o pesa mbote na famille ezala na Congo ko bo sanate ko bisa bango ba s'abonner pe yebisa ba famille pe ba s'abonner po ba landaka ya politique Yamboka na biso pe maye ya social ba Congolais Afrique du Sud à tout moment et micro eza pa na yo bambote webisi bango ba s'abonner puis to clôturer émission la pesi bambote bingi na molonga nanga mama Nicole Masamba na pesi mbote na ba bana nyonso ya Cape Town po batunyo tozar Cape Town tozelo ko moko na ko tanga ko kombote po mosusu balobake pone otangi kombo na ngati otangi koma do bana to Cape Town na lingi bango mingi et puis biso to s'abonner na chaîne Mayangani na Politique alors biso tout to supporter chaîne na biso pe kende liboso po ma lobana biso koma pa tata mo konje pe koma na gouvernement po mboka na biso kende liboso. Merci mingi mwana mboka ngane na remercier yo. Merci mingi. Merci mwana mboka. Et puis au revoir batata bango bande ko. Merci.